bato balobaka tolié Jonathan. Est-ce que ezali bino lié Jonathan ou bien ezali Fabregas mutalié Jonathan? Bonjour, bonsoir partout, bonsoir dans biso grâce à WW Info 16. J'espère que na simananga dans avenue Asima ezali morgue ya Ngaliema. Tozana Ngaliema boto na David Mombele okiko sala ni na morgue ya Ngaliema. Artiste musicien actualité ezana kini pour le moment za mawa nangana souhaiter ba condoléances mingi na famille ya artiste musicien ya Fabregas Jonathan accompagnateur na oyo atika kibiso le londe corps ezako bima mais ba congolais façon to lobaka PR mo pe sala kana pasi Nathalie Fabregas na yoki na mawa na yoki na souci pourquoi mutakufi même album ebimi et komika ke Fabregas les musiciens na Fabregas les musiciens na Fabregas les musiciens na tout à l'heure sur côté où rançon na maison mais kuna lisusu mutakufi où rançon pas mis album sika où rançon pas les moto ya groupe naï mais tout ça toujours le baron par rapport à nini alors on a dans un minga au lobate suivez musicien Fabregas suivez cet élément ndenge bazo mis accord il y a musicien il y a Fabregas alors na mawa o esala qui mettre drapeau blanc na kata Paris o yo ya Nathalie Kayembi esala qui mettre drapeau blanc pasi na mutema na Magichi Buyi na kata Paris bazaki na souci ya musicien wana asa jeune garçon Ted Pele quoi il y a Divine na kati ya Texas Ted Pele quoi oyo azola na biso na kati ya États-Unis ipo mukuba na kati ya London ipo mukuba place azali esala ki pasi pe susuna Lenine Ilunga oyo babengi na kombo ya Vegakin Lenine Ilunga Vegakin oyo alanda kibiso suivez cet élément ndenge bazo bimisa corps ya artiste musicien ya Fabregas. Restez branchés, c'est David Mombele MCC Kosi Nayuda journaliste diaspora au Congo. C'est parti. Como tu quer ganhar tudo bem mais? Vamos no banana. Não tá small, né? Muito bem que não nossa bem mais vamos tudo aqui. Tem nada que lá mostrar não. Tu só vacina, só vacina. Só vacina, cacete. Só vacina. Journaliste bozongaka. Azela. Amo aba okulise aba oseka ya oluka.
oyo participera makasi na nini yo na groupe na biso aza abeta nzembo nyonso to abanda na biso banda ya mado tant mo ba yo longo mutya ko longo biso souci ya mobe Isaac Jonathan bato baloga to lié Jonathan ils ont dérangé est-ce que ezali bino at bolier Jonathan ou bien ezali Fabregas mutalier Jonathan parce que album bobi misi kersus ezali album ya groupe na bino ils album a présenté donc to lo ba question ezali présenté c'est que Fabregas mutalier Jonathan te mutalier Jonathan ezali bino ba musicien ya Nova Villanova te Jonathan to lié pour na nini ce qu'on est sur to lié sur azazoba ce qu'on a kufi boy na ba betela biso blo mususu to tika la passe na mawa ande qu'on a biso comprendre donc et ça n'a vraiment pas se belé et ça n'a pas passé donc Jonathan a bongo na habité à chef négligé à chef na biso Jonathan à chef na biso donc na ko kolobaté donc na habité vraiment ba tika makamba kanisa wana o wana ndeko na biso il a encore mingi te que son âme repose en paix aza génie na biso to na betane depuis amado to lié pour nani ai album mo za président ba biso ba musicien to senga kiango comprendre to senga kiango donc na yebité zo na ko banini na yebité zo ko banini donc que son âme repose en paix. Merci Oebike avec beaucoup de soucis ezo sala ke musicien Fabregas bon moni ba musicien comme ce problème ezawone ezali ke ba musicien ba zolo ba bien ke Jonathan bango batu balié était Fabregas mutalié était donc ezali ba misusu balobi teza Fabregas mutalié Fabregas côté na bango misusu balobi teza Fabregas ezali ba musicien bango moko batu balié po eza album na bango suivez tout la nanu ebembe oyo avec ba précision na ligne ba précision ezala pour parce que album ebimi koto kuna na ngambo kuna soto silisa wa directement par Igwe de la Forêt Weranson pe mutakufi comme c'est passé Fabregas abimisi album accompagnateur akufi Weranson abimisi album Batoupe Bakoufi côté na yekuna. Suivez cet élément. C'est parvenu sur WW Info 16. Alors, condoléances mingi na famille. Il y a Jonathan Oyo, artiste musicien. Il y a Fabregas Maestro Oyo, Akoufi Laki, musicien na Lilo Toana Morgue. Il y a Ngalima. Alors, tous en a panzia sango pe ya wingi musika maison mère bayaki Oyo ba panzia sango minene Oyo ba panzaka sango uniquement pour na Weranson. Tous en a Piroger bonjour et mes condoléances. Ouais, merci mon frère, merci vraiment. Bonjour. Lelo tokolobanini Jonathan akufi bino bozali bakoko ya Fabregas nino bino bokoloba na population zotala biso pona Jonathan. Ben premièrement on a différents internautes baza branchés que biso mo wenge musique à maison mais tous en mawa to na matanga ne mo na biso boye biso peto pedra qui acrobate na biso na komba misi ouais donc swinga na zali et ça pour nous représenter premièrement Weranson et wenge musique à maison mais parce que biso peut toujours lever le corps ya ndeko na biso pe lelo ya omoni Tommy Kaboli bamsus bana morgue kuna ngape na awa pour nous représenter présent Weranson parce que Fabregas asa garçon mobe asa vraiment sympa asa poli
le rôle à quoi elle est les Cameroun. Peut-être présence d'Abisso, et quoi que réconforter. Il y a un monnaie donc les équipes vraiment nécessaires. Il fallait un nazala awa. Il y a un monde nazali awa. Ok, puis Roger, tu me connais expliquer bateau bateau talabiso et bongo matin ango et quoi lili kaka Coco na mwana nae donc Coco Weranson akufeli mwana nae peli susu Fabrigas susu koto akufeli. Au moins tes phénomènes ou ane sana minde ne peut en plus que na plein d'albums mais ça na marché Weran album Fabrigas un album. Ouais, donc tout Sénégal quoi bah que liweza naturel. Liweza naturel, liwa tango yaka équiparate boye non. Ngano peut to solo abwe. Peut-être que lobby na 14 ba so pi Roger Koufi ba so pe yo mbelo Koufi donc pour dire que liweza nzambe liwa so ke ye to luka ba analyse te to kumisaka nzambe et sozo saka matondi pa ina epo nzambe mutape saka nzambe pe mutazwaka nzambe mutape saki biso ba artiste oyo pe nzambe lokola zwi bango tika te kombo na ye ezala ekumisama koleka makambo nyonso tout voilà bani okoloba ya suka mpona bafanatique nyonso ya maison mère na bafanatique nyonso balingaka mwana na bino Fabrigas mpona matango boku eleli courage na bafanatique parce que bolingaki baservice na bango bolingaki baservice ya amisi acrobate oyo azali kobinela bino bolingaki baservice ya Jonathan Likompa et pas Fabrigas lelo batiki mokili en tout cas tout remercier Kanzambe. Voilà, nazozanga même à Loba parce que c'est choquant. D'être Nderonabiso à Missi, acrobate Weranson à Koufi, on a Koufi vraiment dans ma boque nanga. Ngamon a tellement qu'il a eu un nenge garçon qui souffrant. Mais il a préféré le voyager et n'arrête tout tant à ça le peu ça n'est bien. Tant aux autres zongandé, au moment où que moto va naïe boué, ça va malaise. To PCP qui s'amélie. À Toki, comme si que moto à Biki, mais na silence morable l'air tout s'ennuyer, et puis quand c'est là voyage, en tout cas, tout s'ennuyer, 18h et côté molili, et na temps on a des motos à rendre âme. Donc à coup silencieux, comme si à coup fité, et tu es surpris que moto tout ça n'a pas sous-sauté. Voilà donc, peu malabango et peu malakimia, tika tenzambe, azo peu malabango, voilà. Ok, d'accord. Et ça qui puis Roger n'a pas si na motema. C'est parti. Tobino que tozana morgue ko pedre musicien accompagnateur ya Fabrigas nazana moko ya bayembi ya Fabrigas musicien ya Fabrigas oyo mwana ya Pepe Calé oyo abetaka na groupe ya Fabrigas papa. Mes condoléances d'abord. Ouais, merci, mes condoléances, merci. Ok, d'accord. Comment na ke muninga na bino yo zaki na takshan, muninga na bino ba beta accompagnement na sima. Atiki bino Jonathan akufi. Et ça là que ndenge ni tango yo ki message wana yo pe papa na biso Pepe Calé atika biso kanisa ki ndini tango yo ki ke moninga no Jonathan zali sous na biso te. Bon na ndimene boso ndimene noté azaki motion ndimene noté pour belle so c'est en pleine répétition to répéter ka boy vers 12h tout na jina côté tout na jina côté mis sous rouge banine biso côté maintenant même la prise qui dit peut ça Corée qui dit bah j'ai un côté mis sous nene ba beti jina pas bateau ba chrétien biso to nen te prise Jonathan Koufi dans et déranger ce fort les là qui donne habité quoi donc metti sur do toni maté Jonathan Tibiso normalement ba Gémo boye on voit ça ce Gémo mais toni maté en plein succès mon amant va Tibiso tant de dégâts beti crisis donc n'habité quoi dans Zambazora Molimonaira. OK. Est-ce que ba malobo ezolo ba na cité wana makambo ezolo ba ma ndenge zala kana musique ya Congo ndenge beta maka tout ça yo sa musicien ça puis moi na musicien ko linda kwa ya Pepe Calé ou za moi na Pepe Calé ndenge zo beta mawana que lelo yo ke fabriquer ça lié musicien na ye bino moko tambozo Congo en tant que ba musicien ya fabriquer yo ça la bino ndene. Et ça se m'a bien été donc et ça ma réputation na biso et puis ma réputation ya maestro na biso ya boss na biso batu botko lo bongo batu balinga biso mado bote lo bongo to bota ma peto kufaka donc moto atika la éternel azateka à part Nzambe donc ngana le to zate de leso kufi babaki te cameraman to lio te ezali wana o yaki oni Jonathan Belaki malembe donc Nzambe te abonazu molimo na ye tipa ki donc Nzambe donc nous sauter en n'importe quoi qui des mains sont endokité donc biso to beta la musique to laisser art na biso donc mains sont endokité quoi donc bote ba bilo loba donc akufili wa normal
Et voilà, c'est l'artiste musicien, il y a Fabregas, n'a répété Bino le Soussou, n'a rappelé Bino, c'est fils, il y a Pépé Calé, fiston Yampagna. Je suis rasselé, gratitude, lokola kombo. Mabele, bokolo zeta mila banda, bomona tiki mokolo. Kasina ndako kombo esalaka, enemi na ese mabele, mabele o. Toko bwakela kasoye, mabele o. Ebomi biso Jonathan, mabele, mabele kokundaka biso. Ebomeli biso Jonathan likompa. Ememelanga pepe nanga ere. Ebomelanga madilu, luambo makiadi. Lelo ebomi Jonathan likompa, mabele. Donc, Jonathan likompa. Ça n'a été, hein? N'habité quoi dans bah elle faisait belé Jonathan dans bah elle faisait belé bah souvenir bah accompagnement ya fouté bah rouma de betelinga donc tina yemba na mboko donc c'est Jonathan il combattait beta guitare il y a ça beta guitare qui n'habité quoi mes condoléances Fiston, mes condoléances, c'est parti tout à l'heure.